Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yangoyo. Site Malonga. Congo Suisse TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko. Okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko. Yabino yangoyo. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino ma basusi banine. Donc site na bino yangoyo. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous, 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 bisous. Boulou Yena Congo Suisse TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous là que Congo Suisse TV, c'est du bio. Kuna Todiaka il y a ma chambre froide d'été. Vraie information. C'est Congo Suisse TV. Boulou et Yoka Soga Congo Suisse TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malonga, eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider. Hein? Congo Suisse TV, hein? Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Mbote mingi bandeko balanzi nazana esengo mingi ya ko retrouver bino lisusu lelo na tranche na biso ya sika apesi bino mbote na bino nyonso ba fidèle na biso ba abonné na biso mbote mingi bisika bozali na Angola na Poto pourquoi pas na Congo Kinshasa Congo Brazzaville je vous salue de partout où vous êtes bonjour bonsoir na bino ça dépend il y a heure oyo bozali boza kolanda biso en tout cas merci mingi parce que boza wana toujours fidèle na biso boza toujours wana pour na kolanda programme na biso nyonso je vous remercie beaucoup. Alors comme ça je dis bonjour à ma famille la famille Perrière, je dis bonjour à tous mes amis qui me suivent de partout, je dis bonjour à ma fille Maëlle, de gros bisous là où tu te trouves. Merci beaucoup na caméraman na biso Oyaza réalisateur il y a image Oyoza Komona ce qui était mon boulot. Béni, je te dis bonjour aussi. En tout cas, sans plus tarder, nako ko annoncer programme na biso otoyeli lelo. Lisolo oyo onaye nango lelo bolandango na bokebi nyonso. Bolandango na bokebi nyonso. L'autre fois, je vous ai parlé ndenge bazako teka batu baninga na yo batu yo mtozo landa ngai. Imagine que yo ndongo za wana bazio ba découper en partie ba tekio ba lié yo et tout. Là, c'était ce qu'on avait parlé la fois passée. Aujourd'hui, image moko elinga ba isinga non voilà, tala makambo eleki. Makambo wana eza réalité, eza mise en scène te. Eza réalité. Mwana mwasi oyo boza komona na image yango eza koleka. Mwana mwasi oyo aye ko rendre camarade na ye visite. Aye ko rendre camarade na visite na makanisi ya malamu te, nelongi na ye bo azo seka et tout ambiance. Affection na muninga na ye nzoka aza na poison na kati ya sac na ye a préparer ki pona koya ko boma muninga na ye na kati ya ndaku na ye moko. Mais très cher camarade na wana obengaka muninga malamu ya koko trahir yo te ye pena ninga aza wana elie yo. Fais attention mutema muto yebi yango te. Oaza ko bongisela yo oyebi yango te.
bino ba oyo bozala ke mutu aye kotala yo otiki botie verre na mesa bozo mela moi quelque chose otiki okeno na cuisine otiki okeno na chambre otiki okeno kokipe likambo moko boye libanda mutu ana aye kotala yo oyebi likanisi na ye bozaka bino mibale na kati ya ndako na pièce wana akoko salo mabe ateli yo poison ndenge ndeko ya mwasi oyo aza kosala moninga na ye azwi poison wana ndeko abimisi 20 ayamba moninga na ye kotala ye ni sengo nyonso abite tikana bimisa 20 to partager to beta masolo to seka en amitié yazo yamba ye à cœur ouvert na motema bolingo nyonso mais or que moninga na ayaki na ye na idée ya mabe akana ye déjà depuis kala kia koboma ye akana déjà depuis kala keswe kana jeu espace ye pena funa illuminer msuka po na ndaku na eza kitoko msuka po alataka bien msuka po ya bala peut-être ya balite mususu peut-être ya za na voiture ya za na ngote ba réseau ezebele oyo meilleur ami na yo ko kosala o mabe meilleur ami wana oyo tutaka tolo oyo zalaka na espoir na ye à 100%. Ko se confier na ye par rapport na famille na yo. Je veux pas dire que il faut oser na famille par rapport na bami parce que famille peut ko salo mabe. Il faut toujours être prudent na relation na nyonso na makambu nyonso za entreprendre, sois prudent, ne fais confiance à personne. Tala ndeko mwasi oninga zotela moninga na ye poison. Moninga tiki ye ake kotala mwa biloko atikaki na cuisine afongoli saka bimisi poison tala ndenge azotela moninga ni poison ateli moninga na ye poison na kati ya verre ya masanga ndeko mwasi aye na esengo nyonso yebi na ye pe teke bateli ye poison alinga tombola verre amila boye nzambe loko aza bolingo verre wana ekoye panzani tala bakoki kosala mabe bakoki kovanda basali baprojet ya mabe mpo na yo soki ka nzambe aboyi likambo wana ekomela yo oyebaki ekoma te quelque soit kango eza ndenge nini quelque soit planification yango basali ndenge nini si ce n'est pas ton temps de mourir okende te mais ka nzambe wana ye moko alobi mibatela avanga na batela yo c'est-à-dire que il faut être prudent. Il faut être prudent. Oyambi moninga na ndako boye vanda na yo soko ngi ko se déplacer mais ma vers na yo. C'est pas interdit. Soki ya ozwa idée mabe que non ozo kan sakia côté le poison. Oui, ya zona idée mabe mais pourvu que on s'est protégé. Vous voyez mokili komi mabe makasi. Sodome et Gomorre yango to komi komona mokili komi mabe donc batu bakomi mitema mabe ya koleka. Je vous dis vers wane koye panzani vers et panzani de quoi nettoyer mesa alongoli ba vers wane panzanaki et tout aye ko servir les sous pour la deuxième fois pour ba continuer ambiance. Mais très cher, kaka loko la ndenge Bible lobi diable aza rusé, diable aza mayele mabe, kaka nenga yaki na idée na wana ya ko éliminer moninga na wana, abi jamais lelo eza lelo il faut ka okende. Attendez masangane sopanaki, lelo il faut okende. Pour la deuxième fois ndeko na biso, innocente qu'elle est, ignorante qu'elle est, je peux dire, atiki sous masanganaye à se déplacer. Moninga naye o ya motema likundu motema mabe motema yinda abimisi sous poison naye pour la deuxième fois pour a empoisonner vers un moninga wana. Pe asali yango wana zocha poison pour la deuxième fois na kati ya vers ya moninga naye. Ndeko na biso ya ekozonga tala penza ndenge aza ko presser ye po atombola verre amila azo presser ye habite zela non asali kamoko bwe na ozonga bi non mela non atandambo
donc pufika ke poison ane kota ta ndambu na nzoto nde kwa meka kotombola sous verbe ai ver ekwei epanzani lisusu lokola nzambe aza na ye incontrôlable lokola nzambe aza na ye na limite te lokola nzambe lui il voit tout lui il peut tout lui il est partout vers wana ekwei pour la deuxième fois epanzani. Par là je peux dire que Dieu est grand. Imagine un peu ce que moi c'est Amela qui m'a sanga. Je vous dis, cette histoire, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Je vous dis. Ezali solo teo ninte mise en scène. Non, c'est une histoire vraie. Ce sont de réalités qui se passent. Eza ba réalité o eza koleka ebele ba kufaka boy ebele ba perdra ba vie na bango ka boy likola confiance na moninga likola meilleur ami mon boy ba meilleur ami ba botola ba meilleur ami na bango mabala ba meilleur ami ba tela ba ninga ba poison ba meilleur ami ba boma ba ninga ba meilleur ami ba sala ba ninga mabe. Pour vous dire que moninga malamu na mokili oyo azate moninga malamu na mokili azate moninga malamu ezaka ka Yesu moninga malamu ezaka Yesu nzambe ya likolo o akeli likolo akeli mabela akeli ngai na yo ye wana ka ande confident ya solo le meilleur ami de tous c'est lui. Tala nani mwana mwasi oyo akomi paniqué tellement que mission na ya ki ko sala esimbité échoué tala ndenge akomi paniqué a commis pressé à kende a commis pressé à kende pressé ote na kozonga prochainement moninga nese non na bane déjà kolamba poto vanda tolia non na kovanda soute na kende kaka tellement que monique mission na yeli échoué a beti libanda et puis comment qui moi peine à se réveiller parce que tellement que a tenté 2 fois simbité et ça lié panique. Ndé qu'on a bu ça comme kama comprendre attitude ya moninga niti. Voilà. Ndé qu'on a bu so abimina lombangu ndetka bolandai. Pressé a komi agité ndé ko moi si obali libala malonga. Eza ya malonga tout ya malonga te eza ya moyen tonini te. Yebaka ke moninga na oza anda kwa libala te akwa envier yo. Akokote loka motema mabe akosale loka ka jalousie je vous dis. Meilleur ami azate ata mwana tata na mwana mama na yo ko salo mabe. Mwana mama na ko linga mobali na yo. Mwana mama na yo ko kotela au poison juste pour une étoile na yo. Juste pour na peut-être chance ya vie oyoza nango peut-être pour na vie actuelle oyoza nango. Sous situation yoza nango amitali à se comparer na yo. Peut-être yé na et pas na bango abaote la esanya fufu ba jour mususu peut-être akolia te parce qu'aza mukolo mais yo wana nzungu na yo moko ojirango o aye kotala oboye oteli fufu na mesa lié azaka jalouse aye kotala oboye o pesier moi bière azotala moi télévision moi standing na ndaku moi nini akozaka jalouse. Ma chérie, otambola na ma copine na yo, yo kakozwaka. Bokoma ba yekutu ba koma benga nani, koma ngozani muswamba zwaka te, likolo kilo yo zwaka, yo simba rambongo, yo boy. Yebake camarade na wana au sepela na te. Au sepela na yo te ata mukete. Entre temps bolata na nae, eloni no empêcher azo elamba oyo opesi yake na ngopanganga. Poison katin, kobo mamuteza ka poison teza na balolenge belé. Kobo mamutupeza kolinga mobali na yo. Soka lingi mobali na yo abomio. Abomio. Soki azwe na mbana meme panganga po ba bebisa yo. Tu es foutu. Tu es foutu ma chérie.
Tu vois, yango, il faut qu'on ait la prudence makasi na vie. Il faut qu'on ait la prudence, prudent. Mes chers frères et sœurs, tous à la prudence makasi. Mabe koti makasi mite donc bato baza sous na pitié te. Bato baza sous na pitié te, bato baza sous na pitié te. Mabe komi makasi, 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 makasi. Na kati na nini na internet mikolo kaka na uti komona pasteur na biso kombo na échappé nga pasteur Joël je pense pasteur wana babomi juste likolo ya $5 bamemi na moto akende kotala mutu o eza histoire mususu nazo beta akende kotala mutu. C'était prévu place à okende wana nde ba futela ye moto wana $5 ya pamba. Ake kuta mutango a se déplacer. Et si mutamoto non to kende to prolonger to kende adresse mususu pona luka moyenne ni ya ofuta mbona. Ake kuna pe place angwa kenda ki akuti porte ya kokanga. Il y avait pas donc azaki na moyen musu ya salate. Mutamoto wana bandi ko belela ye muyibi. Abandi ko belela ye muyibi anyayi ba ye moto. Population ebimi wana babandi ko abattre mwana mobali wana papa batu papa pasteur. Babeti à l'agonie papa wana na epsa bino lelo image na ezo tambola partout na réseaux sociaux wa. Pasteur wana lelo azate. Ça s'est passé à Lubumbashi. C'est triste, c'est triste. Pour nini batu bakomi na méchanceté ya boye. Pour nini maweza lisusu te. Est-ce que ça kapona pasi? Est-ce que ça Satan diable a s'installé na kati ya mitema ya batu to nini? Osa muninga no mabe sans pitié. Osa muninga mabe sans kota la ciment. Ota la cimenté, tu es là, tu es sans pitié. Tu fais du mal à ton prochain, comme ça, sans froid. Hein? Talande ko moi si ototu kolanda histoire na ye. Soki nzambe te, nde poison na miliango pa kufi. Moninga na bazalaka na nyonso camarade na ya motema, ma copine, nde bakino babengana. Ma copine o camarade na ya motema elienga elieye. Vous voyez, soki ezalaka que protection nzambe ezalaki wana te. Nde akei protection nzambe ezali likone parce que peut-être azaki innocent. Mabe bangai basala peut-être ayebiti nango te aza innocent. Mais nzambe a protégé peut-être ezaki ton na ya okufa te. Papa na biso babomi ba brutaliser liwana ye, ba brutaliser liwana ye, ba brutaliser ye. C'était pas aussi son temps. Diable vraiment a utilisé qui ba jeune wana, a utilisé population wana. O ba participa qui na liwa ya pasteur oh. Ça m'a choqué vraiment. Ça m'a choqué tout ce qui se passe actuellement. Ezo pesange sengote bandeko tozala na bolingo arrêtez d'envier les autres, arrêtez d'envier ozo envier pona nini moninga azui oui tournaye azui tournaye asombi voiture c'est son tour. Toi aussi travaille dur pour son voiture. Toi aussi prie pour nzamba peso libala. Toi aussi prie, travaille pour une bonne vie que moninga wana. C'est pas que ce moninga zui aleyo mutema likundu otela e poison kufa. Hein? C'est pas que ce qui bino pe bandeko na biso bandeko na biso ya transport, ba chauffeur, ba motard. Omemi moto ke na na destination azangi mbongo kofuta yo. Mutu wana au moins ki asala nko atako tusoka asali nko ango. Tika na maboko nzambe. Mutu azangi mbongo a transport
pourquoi kosala ma bête na niveau ya koboma ye? Pourquoi? Juste pour na $5. C'est très mauvais, c'est très mauvais. Bande konabiso, soki omemi passager azangi mbongo transport, to asengi lisungi tikaye akindi. Nzamba opambola yo. Mbongo wana oyo tikeli, peut-être yo talaki o perdre $5 au tikelier. Yo ebili pamboli o ezozela ona sima $5 wana tike kendete. Aujourd'hui, je vous ai parlé de deux choses. Moi, monsieur Balinga qui va empoisonner na pasteur na biso yo. Paix à son âme, au babomi likolo à $5. Likolo est incompréhension. Voilà. Merci Mingi Bolandingai, merci. Tolina Pessi. Ba image oyo na lakisi et porter un plus na ba vie na bino et porter un plus na ba famille na bino et porter un plus na ba relation na bino. Boye bandenge nini ya ko vivre, boye bandenge nini ya ko mi batela mokile komi mabe. Mitema bato eza suna mawate. Mitema eza suna mawate, mitema komi mabe, makambo komi mabe makasi. Tozomona ba bandeko na biso bazo la empoisonné bandeko na biso ba comédien ebele combien oyo ba kufi na ba poison, combien oyo ba kufi na ba poison entre bango bazo ko se kokoson komisala mabe. Muninga malamu azate na mukili, muninga malamu azate na mukili ezala na kati église o ser wana to vandaka na kaka ba moko boina Zano bien abatou mais copé sa confiance na mutute. Sois prudent. Sois prudente, sois prudent. Le temps est mauvais. Voilà très cher fidèle, très cher internaute. Nazaki nesengo mingi ya kosola na bino. Moi ma solo ya muke na yaki nango. Merci beaucoup déjà une fois de plus encore. Molimo ya papa pasteur Nabiso, pasteur Joël et Pemanakimia. Nzambe ayambaye kuna na lola continuer kosa elaye kuna elongo na ba ange. En tout cas eza mokili eza kaka boye, mokili eza mabe mingi. Mais biso batu to meka ko changer, ekozala malamu mingi. Ekozala malamu mingi. Bino ba oyo bozwi libakwa malamu pe ya kokuta na chaîne na biso Congo Suisse soki ezamba na bino ya liboso bobo sanate ko s'abonner, bobo sanate ko tika ba commentaire na bino, bobo sanate ko relater biso ba réalité oza ko se passer na ba quartier na bino, oza ko se passer na ba famille na bino parce que ekozala très important na mokili mobimba pona ko réveiller batu. Pona kote ya batu, pona kotalisa batu ba réalité o eza koleka na mokili, kotalisa batu que le temps est mauvais pour que les gens soient prudents. En tout cas, merci beaucoup. Bo continuer kolanda biso, boze la tranche ya sika eza koya, boza la toujours wana branché kolanda biso na chaîne na biso Congo Suisse, to décevoir bino ata mokolomo côté. Alors comme ça, je passe un bonjour spécial à mon boss John depuis Suisse, là où tu es, je te salue. Je salue toute la famille Simao. Na pesi bino mbote belé, bozala bien, Nzambe abatela bino mbote mingi na bandeko nyonso to balandi ngai un peu partout. Moyena tanga batu nyonso ezali te parce que boza tellement ebele. Moyena cité ba pays nyonso boza kolanda biso te parce que je sais que vous êtes très nombreux. Ba mbote belé na bandako na bino bozala toujours branché tranche ya sika ezoya à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.